Saratola TV. Été ya biso penza. Été ya biso penza. Lobito mo ndeni makamoko évoluer. Et c'est qu'on a eu ces arguments que maman bana ya Mike a un concert ya Mike et les qui muta brutaliser parce que tu te souviens pour moi important et ça ba brutaliser était parce que Bastana Mike pas ça so yeza nika e pas fali bon en tout cas ko beta niki ko beta ma ko mekate ko meko ko ça na ko ça ba ya déjà concert ah voilà le dala niki au mone loko peigner la salle yo ko mekate attends concert VIP ka ba ko mekate ko beta Mayaya. Saratola TV. Zela. Prezo tunangani. Namoni na Felix ba wewa base bele. Yes, Akulax. Et puis mutumsa imsakinga. Tedi vrai combo na ye. Ezaka Tedi Mutombo. Hallelujah. Soni Obosana, désormais Tedi Mutombo. Tu vois le cas, il dit jamais. Tu vois le cas, il dit jamais moi faire. Le Dieu se vit, il y a point de Satan, et puis, les amis, on se bien nous. Saratola TV. Ye penela boy ça que bato ba ndosa manzabe banda kala Mike ayambisi Yesu telote ayamba nzambe pona ba réalité kuta na mon avis mais Mike a comme peur d'achoppement na au point où une église ça sous confiance te na di ma paix ça raté na ba sena nzamba banga lisuté à cause ya penyel Saratola TV. Tababi na misu makasi mais ça me dépasse hein même si je me fais pardonner amela bangi tenanenga mabete ya ka question même muto sangone kenda kamela bangi aza misu makasi roi penyel te babia nouvelle créature même muto le quoi ça nouvelle créature c'est sur ma camion ta sala na le passé a aider en souté maman boni boy ba changer na cerveau na nouvelle créature Saratola TV. C'est ça. Pasteur pasteur Mike aloba doit benga jeton à kin église pasteur Mike ba cultiner za chaîne na ebo keve. Allo bango. A répéter yango même na podium na ye. Bon au monde que soki ça y est au plus profond de lui. Saratola TV. Mutu wana image na ye à travers yesa ke kombo nzambe mata. Yo tango zo nuire na réputation pe na kombo na ye. Soki ye réputation elali. Batu ba comme ça sous nzamba à travers na yete. Saratola TV. Ba invité bazawana. Mais du coup na feti na bité que peine za ennemi à Mike. Moment où sous mutu boyo kana na yete. Na feti non CP là. Asi pe cadeau. Obi réaction na liboso. On CP la terre au camo. Oh. Mais jo to kana na yete. Mais jo ça va to kana ndoki na kabarake. So ba doit permettre d'anga bolia kindoki ndene olia na feti nanga yem tapek sa balia nanga te ba osa kindoki c'est vraiment la réaction ya Mike comment on peut dire Saratola TV, la chaîne qui assure Mbote na balandi nyonso ya Saratola télévision lelo yo toyeli bino analyse tokoti na ngambu ya ba artiste comédien to utaki na ngambu ba artiste musicien tozaka na art to kesiko na ngambu ya ba artiste comédien Gabriel Bolembo yaya zwana nukiti fanda wana nzela fona lukelo kiti eza mwa musuni parce que oza mokuse na lukelo mwa kiti eza mwa ngomba ozwi kiti na ofandi si la bisalu yo pe vanda na ngambu koto Belvi kondi la patron na Poutine vanda na simana yo landisa famille bota mobimba bazala ba Abakouk ba fanatique sauvage boluka ya bino esika bokende pe bovanda po bino bokoza place moko na bango te boza mwa musika Mama Teresia est-ce que talaka émission mwana na wa mwasi soko talaka te mama simba kokana munga mopandi na yebi niveau attention na ote soke mataka soke kitaka mais zwa pe ka kiti fanda Gabriel na demer nyangi bakowele la nini bakowele la mulai bakowele la taille bakowele la belle vie
barouela sila lelo ba vérité nyonso ekobima na monoko ya demer totiki bongo te toke na ngambu ya pasteur Mike Kalambai oyo toboni bongo mama na biso Penyel Mupenya na kati ya concert ezanga eka zawadi poto bina mbala moko vaseline zawadi azate mais tomoni au moins présence ndeko na biso Penyel. Est-ce que pasteur Mike bazongani na Mupenya? Point d'interrogation. Maramba ko analyser zebele na oloba nyonso tu awate. Mama top na mwana na o dada bozwa pe kiti bo vanda et monsieur bandi. Tous les coups sont permis sauf les insultes, sauf la diffamation. Demer Nyangi Moukou Santalo, bonsoir. Bonsoir Sarah Tola, bonsoir tonton Bev, bonsoir Thierry Mumbaya, bonsoir Nabande Ouyon soit na Bisoda, batno soit na Sarah Tola, merci ma caméra, kuna toi na Pichou Mansia, na post-production toi na Glody Messa, toi na tonton Ebso Komonene. Josué Miezi. Ah, tonton Josué Miezi, tout ça na bato Belo, Baza, Baroland de la Bisora de près. Tous les coups sont permis sauf les injures. Noko bana naloba peka tata mwasi nalobaka ya monoko mwasi te mwana te to dimaka bonsoir il choquenga te ah mesani déjà hein on a dasa dans ngada bongo Thierry passe dans ngada bongo nyoko la kilo kata di manager na biso sala ngada bongo do ba komisa pena objet mokeri mais allez là ti alembi c'est la vie Nzambe. Tous les coups sont permis. Sauf les injures. Bonjour, Nabatunio Sobolandabiso. Bonjour, Nayo Saratola. Bonjour, na Demer. Bonjour, Nabato. Tout bazomi partout dans le monde en train de suivre nos chaînes respectives. Ça a toujours été Naroloba. Joie moko exceptionnel. Il y a beaucoup de bango, il y a repartagera, auto-partagera bango parce que par ma émission Nabiso pe ba zoakape ba bateya. Par un message na bango pe oza d'une manière positive to zoakape ba leçon donc on se complète seul moyen oyo to zo ba conseil pas na bango eza ba suggestion ba critique na ba remarque d'une manière na forme ya politesse et puis vraiment intelligente et seul moyen pe bango pe ba zoakape ba maté pas na biso eza ba analyse de tout ça là parce que biso au moins to na privilège en choix caméra toi pe na audience bato batala rabiso donc voilà pourquoi tout sera toujours prêt à servir bango et bango pe bazara toujours prêt à royo kabiso parce que ba pona batala rabiso na tina même ba finga na batala rabiso na tina voilà. Merci beaucoup tonton Bev. Question à Liboso, topé analyse à Liboso to sala. To tu comme on pasteur Mike Kalambai a outi ko prester ba concert na États-Unis, précisément na Texas. To moni présence ya mama bana na ye Penyel. Ou atalisa biso agressivité à pasteur Mike, ou atalisa biso infidélité à pasteur Mike, ou atalisa biso kindoki ya pasteur Mike et lelo yo ako bina banzembo molonga ni topé ya papa ya bana na net la film net ka na concert a Fally Ipupa impressionnant on a. Déjà une très belle impression pour d'abord la tournée de pasteur Mike parce que aujourd'hui Monica là tout ça émission mora musique tout ça peka na kata musique côté pasteur Mike Monica là tout ça peka papa na biso Matou Samuel ba Alain Moloto ba frère Patrice certes peut-être ton nom on attendait ni bossa ba tourner parce que musique pe à l'époque peut-être kotaka penza pe na sens à business pété mais les autres temps ba pasteur Mike ba pasteur Moïse ou ils appellent que ceux qui ba chepe concert libanda mboka et surtout pas seulement en Afrique na ba Europe na ba Amérique wana tous ba retour moko positif il faut ça rabiso sengo biso bana nzambe parce que souvent tous en sengo kolobake oui il fallait abetaki faire abetaki ça rabiso sengo mais faut tous en sengo makasi quand il s'agit de la gloire de Dieu mingi donc tant tout le monde a réussi déjà côté à pasteur Mike Boy ba tourner au sala oyo et ça va tourner à Mukete et puis ça va concert ya Mikete ça va sali ya Mikete ba sala miné donc il est temps que biso bana nzambe pe toko tarapé basta dans pour le coup Nzambe tout le monde a papa biso kabundi wale ça to bi que pasteur Mike Kalamingi était en 2024 vraiment pasteur kabundi wale ça plein à craquer plein à craquer tout le monde est pasteur qui Ziami n'a pas outil pe ko sala pe te piaka tout le monde y paie pour la gloire de Dieu problème piaka mais pour la gloire de Dieu pour la gloire de Dieu kaka donc il faut
Et bête et yo kanikuté. Voilà, faut ba na nzambe pe, tous rappel na habitude de wana. Nde tokendaka ba concert ba fali. Plein à fali. Tout ça la mo pe pona lokumu ya Yesu. Voilà. Plein à fali. Mais bon bangate ba musique ba pasteur pe excusez-moi na 4 minutes mais bon bangate ba pasteur pe ba rappel na ba camp hein. Oh oui, depuis que l'église peut passer na ba camp. Voilà, na ba camp, y en a lo barake. En fait, problème to comment na que to comment ko kende église pour na pasteur. C'est ça. Mabende yangwana. C'est ça. To kende église pour na nzambe. To kende église pour na mokeli na biso. Pasteur azali moto nzambe apesi kaka ta mususu. Nzambe apesi onction biso toza nango te, nzambe asali grâce moko asali ngana yo te. Azata mususu na connaissance ya parole oyo ezosengaka ngai nazala édifié par ye. Mais na maloba na yete na maloba ya nzambe po nzambe te moto okita ndio te ya biso passer par mutu oyo acheta mususu vocation na kati na ye pour prêcher biso. Donc so tondo sala ngo pona lokumu ya nzambe neza bien mais on a lobi ke biso bana nzambe faut toza na habitude on a quoi accompagner la pe ba événement parce que to lobaka ka ke bino bo saka ba clip bien te bino bozo sala nzambe mais bozo tia qualité te tant bozo tia qualité to accompagner qualité donc to ça te bato dans pointer bango ke bino boza mabe bino boza la bien te mais so bandi osala bien ngo toujours accompagner c'est ça les défauts congolais. Au moni lelo ke pasteur Mike abeti concert aux États-Unis monique ba congolais baye pas seulement les congolais les étrangers sont venus louer Dieu. Dans mon âge je crois ça en 2020 ou 21 pasteur Moïse abetaka concert moi je crois na Gabon au sens salle comble donc bato baye okumisa nzambe. Tout le monde a eu son art. Je crois que ça qui année passée ou année écoulée, Kais Blue Maya qui a. On a plein ça là. Plein. Donc, ils ont appelé l'habitude pour un biseau. Donc, pasteur qui va se déplacer, maman Laure, Rosny, Sœur Déborah. Donc, ils ont que accompagnement toujours mais mon père ma camarade implication même si tout ça on a une forme de polémique des musiques à mon qui les mais tout là ça quand même implication. Du coup, je vais dire déjà notre félicitations et précieuses à bien après. Tu commis sur la phase à concert. Du coup, la vidéo est circulée, tu belé, ton nom on appelle que sœur Mouraza, mais attention que ça qui peigne les alités. Tant que bateau, tant que baby peigne le bien, bah comment on oh, pourquoi ça nécessairement bah hésitation, bah bien bah kokanaka. Après tout le monde appelle que oh, et comment on a peine à relayer, peine à, au talipé boué, peigne. Alors. Yo ebi ke peniel si j'ai yé na mai kalamba na société na biso to na communauté na biso ezaka mwa keba ezalaka na mwa mbilinga ezalaka mwa terrain moko glissant yango to sengaka toujours na bandeko balandaka biso ba prêter biso na ba intention te ba landa biso attentivement na makambo to ça la réflexion sur yango. Alors on se retrouve aujourd'hui ndenge osali introduction c'est pas une introduction na yo. Introduction na kuto kende ndenge mona makambo pasteur Mike presque à lobby na concert. Que ndeko na biso premier avec ça biso que Mike azali violent, agressif, ndoki buena. Fidèle et tout. Voilà, si on nomme écoute soki Mike Tyson bon c'est ça. Bongo. Pona maman banana. Mais aujourd'hui, chose étonnante, Sarah to la demeure. Na concert à pasteur Mike Peniel. Na premier rang. Et ça t'es capable na souka. Business class. Voilà. C'est ça, business class. Y'a moi alors ben t'as 9. 9 na business class. Voilà. Farah na artiste. Après on va dire qu'elle est venue louer l'Éternel. Elle est venue pour la gloire de Dieu. D'un côté concert et artiste et musicien. Mais au-delà de ça, tu as une facette que tout mi balé. À part cause la fanatique à côté la artiste, à part cause la ndeko ya côté la concert ya mutazo beta. Bazala moi si na mobali, bazana bana. To yebi ba scandale sur les cas entre bango. Et le coup la communauté est bongisa le côté sunga le côté to yebi ndenge ni to meme la bango mi balé. Kata bao. Je vais soulever une chose ici, Batubeli bazo monate. Tala Batubeli na ba commentaire, Batubeli bazo CP là. Ah au moins il y a quelqu'un concernant la problème té. Batubeli voilà babosani. Batubeli pe basiliki. Batubeli pe ba CP li. Mais loko moko tozo bosana ezanimi. Eza soki ba komi na point ba komi na ngolelo. Eza po banani ba compagnie qui bomba koma na point ba komi na ngolelo. Ka public wana ka batu wana ka biso wana. Ka biso wana automemaki bango na ke makam na bango tonda et comme on épisode
série mon peigna et Mike voilà ton pour coïncider bango basara bon pas bango papa Mike penate pas bimaka une ou deux fois une fois ton coïncider peigner la salle arabiso ba révélation tout yambaka na ba émission alo baka matière ekota bongo ekota tout ça biso photo ka Sony donc il faut que tu regardes Sony et la majorité va commentaire va commenter pe na moi Sony parce que na Peniel na Mike batiki bon na Sony par rapport à tout le monde lobby déjà au monde que muto to soutenir qui to monta qui pour na Mike mais quand il mon bouton à quel concert à Mike quelque part elonga quelque part elonga il y a entendu que communauté oyo si ton basunga batte si ton tu as un problème na communauté toi quand on a but ni solution pour ezali tribunal te baza ba juge te etc. Tribunal de paix te tribunal de matière tala ndenge to bebisa makambo ebele entre bango mibale wa makambo ebele beba oui to romona ya concert mais est-ce que ba solo là parce que moni ba concert ezalaka dans ba concert to bidé ba concert eleka il y a des gens qui achètent les billets il y a ceux-là aussi qui reçoivent les invitations ouais tout le bateau qui peine la invitation je ne pense pas son billet naé à côté concert tout le peut-être à côté au félé parce que baby que oh maman bana ya pasteur vieille pipe na voilà si qu'on linga batunde pas à concentrer dans la vidéo bah maman oui pour peigner là mais pas à concentrer dans la vidéo c'est comme si pasteur mec avait même pas que peigner dans la salle à surtout kaki au remarquer tant oiseau yemba j'espère que peut-être réalisation que des bichons dans le lit au remarquer tant oiseau yemba a commencé à aller à côté peigner la télé qui t'ont allié à surtout qui même à freiner et mon ami m'a cassé parce que na simba ba ko ça je crois papier ou serviette à pangousé longi ndé bo remarquer mbala moko pasteur Mike atikalika na coin moko a qu'est-ce qu'on a coin moko alobi makambo presque yo lobi que babimisa ki agresseur babimisa ki ndoki babimisi violent etc. ezaki mbokela te po amonaki Peniel parce que nzembo wana za oyembezaka mingi na chiluba mais era Monica Peniel anyati babor na lingala ezaki par rapport Peniel pas ozongisa par rapport mais après bato balingaka mema na sens wana ya clash ya polémique ndenge toyebeli Peniel ndenge Peniel po biso tout dans le monde na live à Peniel ezali bato mosusu baoclashe na live ye pa koti grande ona bango nde tomona Peniel on dit papa mec a clashé bon Peniel azongisa te anga azongisa nde toyebeli Peniel siko azongisa te mais Peniel a bon wana Peniel wana kalazara na yana lobi nde toyebela Peniel nouvelle créature en fait soko landi ton pasteur Mike azo loba makambo no loba ebimeti bambwakela tala réaction à Peniel ba réaction ba première réaction eza ba réaction mutu monte à siliki ya ba réaction mutu moko boye azo réagir même mais tu sens que la personne bon on va être culpabilisé mais azongi mutu touché et ndé simbié on dit et simbié et on remarqué tant que continuer elle s'est sentie un peu gênée na sens nini yo bimisenga mutu mabeti ti oye concert nanga bozo sepelo zo binana esengo boye naka mutu mabe wana vraiment quelque part ils ont ici ce qu'on Peniel et remettre bateau en cause parce que Peniel yom to monta ki biso to ina pasteur Mike voilà yom to monta ki biso to ina pasteur Mike mais ndenge nini boni yo koti concert à pasteur Mike zo sepela bongo biso tie biso wapi bateau so basaka ba team Peniel basuki wa tama moni vidéo est-ce que bazala kaka admettons comment team Alia bakoma team Alia ba changer singa sel boni admettons afuta masuma Peniel oh pasteur Mike alobi makambo ekomela ki abi ado bala na Peniel te mais moni eza soko osala ya likambo moko boye partout bando loba likambo mo ezo kende mona yo okansaka net ba loba na yo parce que même sans sa face à papa Mike eza même forme penza te papa Mike anda ba kutuke okata okoselinga makambo na belle famille te abi kudunga te abi ata ba kosela yo likambo na belle famille pour famille ina soko za na nzambe so siko eke siko ndenge moko kasi belle famille parce que belle famille a Peniel peut te ndenge ni nièce nationale mais toi on côté les belle famille Peniel communauté Debiso belle famille papa Mike aïe au paroxysme nana tourni c'était pardon la bimi loba na ode la bimi on a que quand il dit ça je dirais pas que c'est naturel mais c'est parce que mon père
a blessé. Au moins, ils sont aux en fête. Au CP, parce que fait c'est au CP là. Au CP là, bah invité bazawana. Mais du coup, na fait, na bité que peine na ennemi à Mike. Mais moi, tant que mutumo boyo kana na été, na fait non au CP là. Asi pe cadeau. Obi réaction na liboso. Au CP là, t'es au camo. Au camo. Oh. Mais jo, to kana na été. Mais jo, abi ça va to kana ndoki, na kabarate. So ba doit être même dans bolia kindoki. Ndene olia na fait nanga. Yim tapek ça ba lia nanga te ba oza kindoki. C'est vraiment la réaction. Et Mike, comment on appelle que azongi quoi. Mais après, si qu'on communauté, si qu'on va dire, si qu'on va interprétation dans mon sous. Mais après les interprétations, il me met toujours solution. La phase où on a commis ça que, admettons, des pasteurs Mike à mon avis dans sous, maman bananae, bongo, à Mathieu sur scène. Imaginez ce qu'on communauté on est tous là. À scène. Amati c'est sur scène. Amati était en tant que oh, moi si nanga kala ma soeur matin en scène tout ça a présenté ça c'est ma soeur elle s'appelle Nani Buena. Et bien interprétation de ngeke. Denile sa continue ça ma belle. Nandeni. Oh kasi yemta ye. Ah il faut qu'on ensemble. Mais il faut qu'on ça ma belle. Non ça doit nous interpeller Sarato là. Oui. Ça doit nous interpeller. Oui, exemple là eza sujet moko et sujet moni makamba pasteur Mike na Peniel eza leçon moko ya sakanate et ta la circonstance et ça ta coïncidence mususu titre y album pasteur Mike comme on dit Dieu en toutes circonstances ta circonstance to yokuta na ngokuna ta la circonstance to yokuta na ngo circonstance bandara ndeni bandara na il est violent agressé to bite Mike aza parfait avant Moutou. Mais est-ce qu'il fallait seulement makamone dans les réseaux sociaux? Et est-ce que seulement il fallait qu'on bâtisse le kouta likola la vérité? Parce que une fois tu continues le kouta likola la vérité, même il y a une bébité. Au moins quand on a raison. Moi si on a raison, Nzamba est que ça a raison. Si on a raison, Nzamba est en gamme. Il faut continuer la vérité, Dieu tourne et au quotidien le kouta Dieu te tourne les dos. Très bien. Et quand Dieu te tourne les dos, si tout ce côté au conseil moutouana, li kambu pour nuire. Na musala nae, na kombo nae, tout ça. La réputation et tout. Moutouana image nae, à travers yesa ke kombo nzambe mata. Yo tango zo nuire na réputation pe na kombo nae. Ce qui est réputation est lali. Batu ba kum sa su nzambe à travers nae te. Nzamba défendre l'intérêt nae. Moni ozan a raison, ozan a tort, babundana nzambe te. Ouais. Même si Nzambe a raison, toi tu as tort sur l'ikamunayo, il rebondit. Ceux qui ont dit qu'on rebondit, ça a intérêt à Nzambe. Ils m'ont dit que depuis que les bandanas ont gagné Nzambe, c'est qu'on gagne non déni. C'est ça. Donc une fois qu'on continue à t'alitanga le coup, la vérité, ils ont raison, Dieu te tourne les dos. Et quand Dieu te tourne les dos, on s'est retrouvé dans des circonstances à bouer. Les lobbies sont communautés hautes, les autres soutenir à Peniel, tu inara Mike, tant tout le monde va vidéo. En tout cas, pourquoi Balbaka, les ridicules ne tuent pas. Ne tuent pas. Ceux qui sont sognés Bomaka, topé Boukara Makolo. Une minute auto, somme ma chaise roulante sans démon, ça canate. Totéama. Merci beaucoup l'intervention, mais avant nos interventions à demain, nous sommes en régie. To landana nos vidéos parce que batum soutam sou batala ki angote. Bien fait tout ça un scénario pour biso so ça c'est non débat pas comprendre. Oui, des sous mais biso scénario qui na musique. Et puis ba scénario ba ça na nzambe. Nani pasteur Mike. Ouais podium. Nani Peniel. Demain. Na jouer faire, na jouer sous Mike. Te yo faire te. Toi jouer Peniel. Abi yende faire, yende Mike. Yo Peniel. Ouais podium. Oh, non quoi. Podium. Siko demain à Télémico. Yo zana. Ngai siko na yo pesa. Ye moi fait na munene aza premier Peniel. Ate pe romo boy. Ate pe romo boy. Siko nango yo pesa papier. Manager. La réalisation, bon, tu as un élément et puis on se retrouve tout juste après. Merci beaucoup. Saratola TV.
Saratola TV. Merci beaucoup, nous sommes de retour des mers. Nabanzo total la vidéo wana. Impressionnant les amis. Quand on a besoin de soutien, peut-être bango bateau à biso on a attaqué 700 fois le pour comprendre. À chaque fois on a se poser la même question. Penel Osaninia. Penel Osaninia. Penel en fait, non se poser question on a 1001 fois pour différentes raisons. Au moins à mon avis, à ta babi. Si vous commencez à niveau que samba pour na ban. À ta babi na mis sous ma casse. Mais ça me dépasse hein. Même si babi, je me fais pardonner. Ah mais la bangi. T'es na nenga ma bête à la question. Même mouto sangoné kenda na la bangi. Aza mis sous ma casse le roi Penel. T'es babi une nouvelle créature. Même mouto. Le quoi ça nouvelle créature? C'est sûr ma camion ça sala l'année passée a aidé à nous souster. Maman boni boy ba changer na cerveau na nouvelle créature. Baptême. C'est que tant akona que ma sikape na bana te. Kufina Yesu. O sekuna Yesu. Akufina Yesu sekuna Yesu aza suna bana pete. Abala te. Pardon Luba. Tamone ti loba. Abota te. Pour justifier l'injustice. Au moni tobi te ke ba sula te ba kuma benemi non bana kati ba solo la mais Peniel a eu un message sincère et puis Peniel faka ça la pardon mo sincère. Peniel a salé émission ba yamba ki na chaîne mo boye. En passant Peniel a loba makambwana et quand on lui a posé la question de savoir mais est-ce que na makambo lobaka o lobaka vérité bi oui na kosa te na loba vérité. Ainga ba soni ke aza motema malamu ti alimbisi Mike. Non. A pardonné. Ce qu'il a pardonné Mike, est-ce que Mike a pardonné l'humiliation et a fait subir? C'est ça. Pasteur Mike a le bateau ben jeton à une église à pasteur Mike ba cultiver dans la chaîne na eboke vérité. Allo bango. A répéter même na podium na yé. Pour le monde que Zoki ça y est au plus profond de lui. Abi ba chama seke, il soit rouge. Na bien non ça live non compte en bas détail na des. Non, est-ce qu'on a chaka maseke, c'est là. Et quand ça peut tiaka po à l'époque à l'époque yo combien de bateau tchaba croix na ba seke. C'est là il passé c'est passé. Abi ba chaka nini?
te yo banda otia na bakote te ngasko à l'époque wana je ne pense pas à l'époque wana nanu te nanu développaka miniature ekomaki na niveau ya bacoton te ekoma na baseke te omona peniel mona vie soki toswana soki toswana tokoloba na mabe mpo koloba na mabe eza kaka te kotouche ligne rouge tokoloba na bamabe moko boye esali ke todépasse ligne rouge te yo ozotraité moto bozani na bana onde omonaka lisu te idée ezali nini l'idée c'était quoi nga na otunaka elo moko peniel aloba na so totika oyoka musique ya Pasteur Mike Peniel aloba que Pasteur Mike ana nzamba solo te à l'instant où tu dis que tota so juste juge no anosani ils ont douté na nzambe na ete mu peniel yebi bato nyonso ya bongolisa motema batika kosala nzamba koza Mike parce que Pasteur Mike na musique na ye ya yambisaka bato Yesu bato ebele na bato bazala ko sambela na nzembu ne na l'église ya Congo comme même pas demain comme ça confusion te même pas na bato bazala ko sambela to bandimela Yesu pour na Pasteur Mike te bato ebele bapengwa pour na comportement ya Pasteur Mike justement non nazana comprendre bandimela Yesu basai na nzambe o to monaka bana bango comme na bato bapengwisaka bato no ba o ya yambise bango Yesu nazongi na mokili parce que toza te onde toza ignorant na mamoleka na communauté yo kasi avant même Pasteur abala ba spéculation banda ko bima te o azaka mobulu alaka na basi azaka na boti ndenge abali mambo bima mais que muto va na ndako ne aya na liso na réseaux sociaux oh nini famille tout ça, toutes ces histoires sont venues sur les réseaux sociaux. Mais que Mouto y a partagé une vie à Bala, à la tisse alliance, il y a des réseaux sociaux, Sarah, yo vanda comment par exemple na bev. Nga non soto so na so non balika bat bazango penza en compte te ba msuba ondima msuba boye mais Mouto vanda ne bev. Ola la mbetu moko ndako. Siko Mouto wala te na zano na ndako. Siko Mouto la le mbetu moko. Voilà. Réflexe ya bato ozala na intérêt ya nini za mama banana. Ko c'est les pona nini. Ana crédibilité o mona bat bandima niki. C'est on bat bandimi niki. Tu vois un peu. C'est-à-dire que ça na degré mutako yambela likambo. Ye penyelo aboisa asa ke bato ba nosa manzabe banda kala. Mike yambisi Yesu te lote. Ayamba nzambe pona ba réalité kuta na ona vie. Mais Mike a comme peur d'achoppement na au point où une église ça ngo sous confiance te. Na di ma pesa raté. Na ba sena nzamba banga lisute à cause ya penyel. Mitema bato ezoka. Pendant combien d'années? Tobe tate lisolo scandale moko yeliane ba feno ya ke sidi. Non, ça date même pas de 3 ans. Mimi chibola. Et ça 4 ans. Si on est sali 4 ans. Donc si on est sali pe to lobela, so to lobela lelo ça que continue Melkani aura 5 ans. Depuis 2018. Et banda Melkani aza bébé nga na bandi internet na lisolo Pasteur Mike Melkani na 3 mois. Et bandi kala. Nga na Melkani na maboko. Melkani aura 5 ans le 28 octobre. Donc 5 ans. Monsieur Zakala. Aboti mwana na mibale mwana mbala comment on loba? Ouais. Akuti problème mot. Parce que tant baba beta ka ba photo ba film wana azana zemi non? Tu vois un peu. C'est qu'on peniel. Oye concert ya mutu oyo yo lobaki. Abeta o ba film. Abeta na kozwango wapi? Moto yo lobaki. Batu ba yo ka nzembu na été. Donc yo ye concert ne pe obina pe ba nzembu na ye. Bonganga na nzambe bonganga. Bato baloba na biso to encourager nde to sa ba analyse. Et na muto aleki penya na courage te na communauté. Biso to doa ba yuma. Doa ba yuma. Penya la leki. Jamais yankaza. Na korate. Na korate. Na korate. C'est-à-dire ozo na ta yo bongisa na muto ngote na privé ata. Aloke. Et na korate. Même si ba solo ata na ndenga bana mais est-ce que réparation est ça? Est-ce que ba solo la? Ba sécher ba blessure. Peut-être ba sécher papa Mike. Même soupe ba sécher. Ko sécher blessure. Tala, on est a pota ya mabe. Et on est bakata ki oliko. Mais Pasteur Mike pa obetela biso te azabe mutaoloba te déjà depuis Pasteur Mike. Azaa jamais mutaoloba. Sope déjà ba sécher. Pour demain, ngana mona sela non. Ngana mona courage ote na kozwa lelo saranga lelo. Que to bongisi na fali pour pater na se retrouver na business class à concert à fali. Na lobby et balandeni. Ata ba bongisi pour na bana. Non, s'il te plaît, yaka ba question pe na ngami tuna. Et balandeni. Sarah. Hotel pen na podium pena na business class et balandeni. Sarah koza ba bongisi na privé pour na bana. Yango na loba peut-être ba bongisa. Mais ata ba bongisi na privé. Mais ko ya concert à Mike.
opekisi ye ayo kumisa nzambe babengana bato te ake baconcert baartiste gospel ebele ya pasteur Mike azana omoni neti boye ezalaki mpena mpona ye opportunité azonga na actualité asali yango par hasard te alingi bato baloba tosala bainsinuation nga na sepeli na présence na ye na concert ya pasteur Mike et approuvé tout elakisi biso boye soki si et seulement si pasteur Mike azalaki violeur si et seulement si pasteur Mike azalaki mutumabe azalaki ndumba azalaki infidèle azalaki violent non aye komitika te biloko mosusu tomona yango boye ta mosusu nzambe na adirige tia ya biloko mosusu ezalaka nzambe ye mopenyela me ayebi mpe teke nini nakoma ye na concert wana ti bafille nyonso baza mitozo yango nazoloba biloko mosusu nzambe apermetaka yango omoni na moma oyo nzambe ndenge aza na tikaka baoyo aye na humiliation te nzambe akomi na temps ya kojustifie bajuste ozo comprendre pasteur Mike aza victime ya penyele Penyel lelo o abenga pasteur Mike violent boye kuluna nyonso mais un bon matin to monika na concert boye atterrissage Penyel aye neti mutoka nga na maele langa na omona mbama ke nyonso na besoin Penyel a sa l'émission taloba ke makamtu na loba na Mike eza lokuta nga na zui ba réponse muto aza violeur muto abeta o na zemi muto alakisa o bambanda ekoki pe oloba pe yon oloba no te Sarah ekoki pe ko loba ekoki pe ko signifier ke ya aye ko lakisa biso bo pola saso ke ya za motema munene a motema malamu ana motema bo mama a muta olimbisa limbisi Mike te ye na Mike na olimbisa ekoko ke pe kana sens a pasteur Mike te ekoko ke pe na sens na pe na sali bongo pe pola a sauver do mo ya parce que to bo sa te mutu muta malamu mais ye na Mike na o devoir muninga c'est ça le problème sikoyo problème nga na lobango toujours beaucoup traiter likambo za na raison na tort nango bobi ke raison za bobi ke tort za oyo mais to traitango devant quelle communauté o ba bongo la makambo communauté na ko mona pa likambo za a akomisa ngo b pour essayer pelisa ye bato wana parti ba soutenir la Penyel ba ko utiliser arme wana ba ke biso la kisi ke to na problème na été biso bana malamu biso bato muta munene omoni ba ko sa récupération alors que la réalité c'est pas ça. Bon lingo polaté. Tout le monde mena makambo ya concert ba combattant. Combattant ta ba nilé concert on peut te billet mais le quoi linga ka ke ba ba combattant za la abi ke biso mde to faire anilango. Pozo nga le kumo ezonga pa na e. Dans la guerre o to bon guerre te mais na situation oyo muto lika pe attirer dra côté na e. Donc bato a soutenir Penyel. So botuni bango ba bisa justification ke ba soutenir Penyel de Penyel a déceva bango ba kenda te bazala na bango kaka su bazali yo monte na ba commentaire bazala na bango kaka nga penati Penyel ya solo na za nsengo kozonga no papa bana nao c'est les gens des commentaires ils ont trop bazonga na kaka babo sangi parce que bazonga na kaka muluba na epanza muluba te yo kasi nzambe bi kutimte na Bible ko siko deme yo ko telemela ngo makasi bondi non telemela on tente na ngeza ni na kasi mais baza aza musai na nzambe bakobo ko zala musai na nzambe ndefo ya manioso ko bongisa oui bana bana kasi ko zonga na libala non ba bongisa ko bongisa bana kasi ngwana ke concert divine na me ngota divine ba divine comme tout à l'heure divine kali na pesi mbot Sarah tous à la rationnel tous à batu ba ya sentimenté omoni eza na bato misusu asali o mabe mo boye bo solo leleki akoyelo vers amali o mayo mela wa convaincu que niveau mo bebanela poison ekota te yo ye awat to tindi Georges asombi papa Mathieu akeso mbelo de nona kwanga omoni yango kuna misute mais Georges a récupéré nga koti na ngwa ye na ona sanya pesi o lieti ole on a confiance ani parce que mon niveau de bébanela peut-être n'a passé ndé ba répéter la option on va commenter bon ça la prudent bon ça la sage bon ça la té que va na poison au lieu tout ni ten so batieni non mais la paiement hein toti koka ba tout so ba meli ngwa wati ne kita muteme pardon obangite pourquoi parce que to bebana na niveau ya teke okobanga kena ko tielo poison mais bango niveau o ba bebaneli o ka la vengeance c'est un plat qui se mange froid très froid yo demeure azela qui a prêté yaza qui prêt
En fait, ça dit aux yeux année. Il y a qui prêt. Peignel qui prêt. Maman, aux élibans tous les jours. Nous aboyé. Na quand tu sur vidéo encore. Mike, wana beta na téléphone. Mike ko sakana na ngate. Je me rappelle. Olenga. Gabi, waouh, c'est une lionne. Asa lionne, hein? Wana basi apoto ndenga lobi boye seke. Yoka Mike. Maman ténèbre kenda, maman ténèbre. A comment famille bota sala avec monsieur Bellevue? Ah? Ba maman la bazore sikati. Bazena Batika niki. Ah, comment les familles bota? Comment ça monsieur Bellevue? Mais je t'ai et là au moment où tu vas comprendre dans la communauté, parce que communauté balinga musique. Balinga musique. Quand il on a besoin balinga musique. Au monde bazawana. Bellevue na si la cause à la prête à négocier siko ba bongisa. En tout cas communauté elingate. Delingate. Boss. To mesana na musique na biso koto balobi akuto badori. Timbo we koto na sino. Ouais, c'est ça. Peigner la kenen un conflit au niveau ya que la confiance est aux la difficile à récupérer. Ouais. Mais le pardon. Papa Mike Ariska liwa. Parce que Peigner a bossana qui non répéter phrase. Mais to bossani zawadi te hein. Non, il y a un zawadi. Non, il y a un zawadi. Il y a un concert. Bazar a même courage. Apparemment, hein? Apparemment, tu es peigné dans zawadi ba identique. Oh, zawadi bien avant de pasteur Mike. Aïe, challenge. Asala na ba challenge. Ba challenge. Maman, papa, mais pasteur Mike, pasteur Mike a ba problème sérieux. Mon doit abuser na yo. Mon doit faire saigner si on sale le côté na mobali. Et puis mon doit mobali ya zawadi azong sa zawadi na ndako. Mon doit abuser na wapi na fumangani. Bisika cabinet les kaka. Na vaseline était kama. Comment on a retiré stock? Non, na bato ba ki utilisation vaseline na pas ko tia ko bana ba zikate. Bato ba découvrir utilisation. Bande ko na biso maman chérie mon frère. Ba bosani que maman malienne pas en ba huile moko boyer tout ça. Ka vaseline. Nanda ko mona beba zate. Vaseline. Na mutuka. Vaseline. Mutu ana volant. Vaseline. Na bureau. Vaseline. Toujours présent. Bana ba même courage. En fait, yende mutabande ko kanisa ke ba kuta na resouté na pasteur Mike. Non, posez nos questions. Mais il fallait tout ça pour la vidéo. Sarah, na la timo talon. Aussi singa na chité s'il te plaît. Asisanine. Boti ko déconcentrer. Loba. Peignel. Ce qui est le carrière à pasteur Mike silaki. Ndenga bando soué. Tu as tout PC raison. Attends, tu peux que raison. Tu as tout le banzamba frappé Mike. Il y a une communauté de to baluka à terre. Problème te. Nzamba frappé Mike oui. Tu peux que raison ou pas oui. Mais il est Peignel. Connaissant la vérité, forcément peut-être supposons que carrière à pasteur Mike est koufi après makambo union soit salaki. Mais nzamba sali ngolu a bongoli mutema. Aluka réparer na pasteur Mike. Papa bano azesu na musalate. Vraiment. Alnga zanesika obina. Alnga kanga so photo yo tala papa Mike na ndako na ba kolio ndem tayeno orphelina. Ya bosana ke sika yo bina neza concert ba sombi biye baye. Bato ba sombi biye baye wana mbongo ane kote za poke lesa bana ne bana Kinshasa. Vraiment. Ye Peigner lelo aza wapi na musala nini? Aza wapi na musala nini? Ye nga ko kotangisa bana na be kolo neti na Kinshasa bo be kolo bana na botanga. Osomo. Neti question vous poser so Peigner a sombe billet to ba kabele billet. Peigner ne longina za za mutazo invitation. Ba bia sombi billet. Soka soka invitation ba linga ba kangango photo ba ainga ka kanga yango fo monika nenga publier ki na communauté na eke concert à pasteur Mike na États-Unis na Dallas so boye. A sala peu promotion. A publier ki yango na communauté na story Instagram. Mais est-ce que le moment ils en a quatre? Alinga ki ba publier billet ou ba kabeli ou ba vidéo. Ainga ba merci beaucoup papa de mes enfants qui m'a envoyé. Peut-être le ba nyonso a sombi. Demain na bien. Oh ka courage. Topé négociation mo salami pe o biso to yebati. On ni Peigner na komi na souci au réparer mais nga na moni hypocrite. Pona nini? Parce que à ça que mission moko leka ki alobaki nyonso to ba tuna ki abi nyonso ba keza ya solo. On a déjà comme une nouvelle créature. On a ça comme une nouvelle créature.
wana ba renouveler version azaka iPhone 13 mana version iPhone 17 mais asombi ba billet pour contribuer na mbongo bana ba olia kasi musala ngonda bande ko bomati wapi ke pasteur Mike to ke pai to zonge pai na scandale na nga pesi contrat nani yango majabu nde yaki penze ezaki force pour na pasteur Mike mais majabu ezaki c'est la pasteur Mike dossier banda avant majabu banda avant majabu oui avant majabu écoutier na problème yo kanisi ba scène ensemble nso ba hypocrite ba église balinga bandime benga ba benga na église na bon déjà kuto avant ku scandale et belé l'église muso banda linga pasteur Mike te siko ka Denis Lesi omoni ya Denis ana bana basi oya sana Peniel asambelaka pona bana naye Denis Lesi na ndimita na mwana mwasi ana bana basi oui c'est méchant batu ba accompagner buzoba ya mwana mwasi oyo ba serviteur de Dieu ba ya momo ba Denis Lesi batu wana tous kona tuna nde Peniel ke oyebi ngai non c'est pela kunde Peniel ngwa za na concert vous comprenez et justifier Mike sikoyo nga na tuna réaction sikoyo ya momo na Denis Lesi tomba moni et ça ba onleni réaction mona ba congolais na communauté bon biso peut aussi la soni to baluka na biso ya na zoloba ba problème on traiter ngo devant quelle communauté yo so mona mutu yo so na commentaire azo ko koma bazonga na kaka aza papa bana na ye na moni kutu ba commentaire so ati na mama dernière batika na soni perdre na concert pasteur Mike bino de fobo ka sonit ba biba nani ba dernière batika na soni perdre na concert pasteur Mike na place na bino kutu lebo tanga ko de fobo ka soni soni ani parce que biso nyo so to loba to sala be mission biso te to yebisaka Peniel ke to zonga mutu aza papa bana yo biso lo bana so ye wana zongi mutu to loba ka rendez-vous dans combien dans quelques années ngai fa na salaka émission ne bandeli na ngai ya YouTube na loba ne makambo yo conséquence na rendez-vous dans 5 ans toza 5 ans 5 ans pendako 2023 to pesi sous makambo rendez-vous sous dans quelques années banana bokolat Sonia za biso te les enfants grandissent Sonia za ya ye moni biso nde toza boto ko ko ya to fingi Peniel to fingi papa Mike to fingi batunyo demain zela na Sonia za ya muto na mama na mona côté demain akomi wapi Peniel or ko sambusa papa bana nae ake plus loin abandi osala kibondumba alinga prouver pasteur Mike qu'elle est passé autre chose kazumi bali ya solo ba bossa na mbangwa na kanisi sous sextape na bilanga na nzoto auti na zawadi apibia pasteur Mike zawadi na tokomi na zawadi te auti na congélateur afungoli tala fumangani eleki na internet mobala ngo komona ezaka nani Didier te wana Didier mosusu kasi Didier nde wazaka kosala na video Afrique du Sud ezalaki jackpot ba jackpot donc na espace ya ba année oyo sali séparation na papa bana yo osali ba scandale congolais wazo senga na moni place ba ozonga na Peniel en tout cas ko zonga na papa ko ya muluba to longoli no chrétien Peniel pesu muluba et na lingino te chano ta muluba tataka ya pasteur c'est impossible même bible demain même te ata pasteur bible zoloba so kuti moi sinon infidélité faut bokabwana ezaka facultatif maman ya na ba pasteur ebe bakanga basi na bomba zakaka tolongoli no côté pasteur ba musali na nzambe akolimbisa to teki muluba coutume na ndenga coutume ya mabe tolongoli chibau na chibindi totika ngokuna tozwika pasteur maki ya mobali nini sino tolongoli mibali biso bandeko basi ngai na vena ndako demenga ko yo toka kwa ndeko na ngamo botuna ndeko na ngamo mobali auti awa moi sina ebinga bien akoba semeka mikuse tata mwasi abana bomoni babebana na bino bokabwani bofingani ça ne nous regarde pas oye na réseaux sociaux pour réseaux sociaux ti boko bimisa na ba dignité bimi banda en tout cas terrain wana tango koti na kanisi susu retour exact est-ce que tu connais la association na zawadi pour na a détruire papa bana featuring te Peniel en tout cas kozongana na papa Mike en tout cas bon obini na yo nzambe nzamba mystique mais nazomona mais so pasteur Mike amone Peniel te eka lobine katika loba parce que bande pe ko loba te ke alobi kutu belle kama ba belle famille wana OK alobine tika loba
so eza penza balle perdu penye les sika zalaki tale longine ndenge komaki oui à ce sentiment pendant que papa dans na nyonso nde toza boye tobomba na bolumbu les uns des autres ouais tobomba na bamabe les uns des autres monde oza boye so oza na ex no moko bokoma na niveau koleka ba ex nyonso c'est-à-dire bobota na ebana tobeta te relation moko boye moni ba relation toza le bota ezaka bokoma na réseaux sociaux neti eza relation officielle na réseaux sociaux bato bamonaki ntango bokabwana bopesango balimite mais sikoyo ex moko yaka ebana baa na kati boboma no nde moto abomeli o mutu bana olinga bana yango te to ndeni au point où baparent no bapekisa yo oza kokosaka baparent no bapesa yo na mobali oyo aviola yo baparent no bapekisi yo omanke na baparent no respect parent no ozongisa yo mpo mwana na ye obwaka mwana no te mais mobali wana osala ye mabe c'est triste pitié en tout cas ndeko Peniel ezosenga susu osala ta émission moko officielle oyo tozomona place ozoprésente baesquisse na papa bana aza na orgueil personnel osala yango te parce que Peniel so aza na besoin même so akanisi ke présence na ye na conseil ekoréparer moni nde toloba boye eza na bato bino bamotema mabe tali bino na nini famille ya bato te Mike Kalamba aza personnalité publique aopartenir sous na famille na ye te. Et puis non seulement ça, Mike Kalamba a tout raté liwa. Maman. Ba mema na brancard. Ba brancard ba bibez ba tu vas continuer ko finga ya so kota na brancard. Ba benga Mike la Duchesse era Ramsès ba poser bango question de loko ba benga buzz. Biso sola na papa Mike na appel vidéo Et loko non na lobango te. Oui. Bah, quelques jours après que on va benga ngo buzz. Biso soana pasteur Mike, to ngai era Mike la Duchesse. Pasteur Mike na obeta li solo, ba to bayeba. Fongola li solo mama. Ba beng pasteur Mike to solo to van to zena majabu na studio Neema je pense activité mo ezeka na majabu. To solo la boy. Pasteur Mike a bengi biso par hasard. Ça va benga kunga, abenga era unga. On essaie tout ça ba Mike la Duchesse c'est habillé bon. Ah ok, donc tu n'as pas d'état de santé vidéo sur les réseaux sociaux, na polémique au badouazo le babi congolais. Abi, moi j'ai frôlé la mort. Ah ouais. Ah si ce beau abino moko to bi, je peux passer un appel vidéo, on a dit oui. Il était à l'hôpital. Na ba singa na nzoto, ba singa tachycardie. Bato ba bela maladie cardiologique. Bo betango na internet, bo mo ndé ba brancho ba singa ba brancho na courant. Pasteur Mike sur le lit de l'hôpital aux États-Unis d'Amérique. On a quelques jours après, on a une ambulance. Je vous dis quelques jours après. N'importe où, mais à l'hôpital, je parle de quelques jours après. Tous les cas d'appel vidéo. On a une communauté est bien hôtel. Tu vends tout ça. Les Cameroun on a l'oban hôtel. Nana moi na mukia na 5 ans. Dieu m'est témoin. Natanga bino era la Duchesse. Pitié. Mami se tambola biso. De ba kanisa penake ba futi ambulance moko boye et oza pasteur Mike ba kende na ba sala base pour ba longola makamba zawadi. Cet homme a vu sa vie défiler. Banana bo mona soki ba pasteur Mike. Oh, abota libanda, bo bimisa so babana misusu awa, bo créer ba histoire ebele. Bota letika na bana mikie. Bana mikie. Et kaza mutu réseau cyber harcèlement bakangela ngo parce que pression les réseaux sociaux bomaka. Il a vu sa vie défiler. Il a failli perdre sa vie. Soit ça va AVC. Banana. Banana ye. Je vous dis, mami se tambola biso. Pasteur Mike Kabine en parler à personne. Aujourd'hui encore, je peux en parler parce qu'à faire année les cas. Mais bon, le bino a batoya Mike, beaucoup télé kaka. Toi, on a besoin que tout est passé. Pas côté Linda qui concert. Mais Penel pas côté les Penel y a un concert. C'est la fin qui justifie les moyens. Tant mobile ya Naomi Ngolela yé ko sa buzo na réseaux sociaux na télémélier. Parce que tu copé c'est sous l'opportunité va détruire ba. Franchement. Muto ta salio. Toi tu vas la pont ya ko aider ba tu vas détruire ba. Muto ta salio mabe, to zonga na famille, to zonga na Bible, to réparer dans le secret.
parce que lobi tango kande ko kande kitara et kenda na wana bini na kanda ya libela kanda atoza na kanda kaka ezala na même humain na kanda libela zate siko ya yaki osambwisa pasteur Mike ezata na bolumbu mo ya pasteur Mike na réseaux sociaux te ya kota na ba site ya kotina ana mbongo obimisango leçon monene obi kete inga pikene na fanja abina na ye abina mais azobina face à scandale mo salati azobina face à réalité na emo so pasteur Mike alimbisi gloire à Dieu so babongisi pona bana c'est une bonne chose mais kozonga en tout cas na habité na habité noko yo potelemeli ngana muluba ne makambo wana impossible hein tiba ute tiba bana ba okufa bana ba ozo basanga yo mobali yodaye yo mobali yodaye kokuvenga parce que ozonga sute OK c'est fini ton histoire. En tout cas, bande kona biso na lobango met fois biso mo tozana na kati ya réseaux sociaux. Tozana ba problème na ba famille na ba foyer na ba couple. Mais bon mona ateke eso mona mutu yemo ka na problème ne de mère. Ofungoli live. Ngane na saboye. Na utosona na mobile nanga toyebi risque wana tokoki ko sala ngoto balwa ne faites pas ça chez vous. Pona nini bozozwaka ba vie privée na bino bozoyaka na on réseaux sociaux. Awa tozana bino tozaka na tribunal de PT, tozana tribunal de matière et de séparation. Lelo peña la zui courage ya okene robeta tour. Topé ko les concerts ya papa bana na oyo lobi ya ebisa biso boyo ka musique na été peña la ko yemba na sentiment nyonso. S'il vous plaît. Peña ça publicité promotion album dit en toutes circonstances. Abina ça là on va azo ça live azo yemba ngo ayebi na ba parole à banzem o sentir o saka na culpabilité siko o sala mutu mabe azong c'est l'homme abeta azo luka pas réparer mon réparer courage na eka soit ça yaka na média lo ba hein ça là ngote obi ça mele mbondo boye pele na ko le kana be mission o lo ba nyonso lo ba mais peña la fuka mata singa population pardon peuple de Dieu pardon papa banani pardon ça mais akomaka hein akomaka nini ngala nika komaka sengaka peuple de Dieu pardon azaki canal asenga yango mais asala au fait le problème exact que non nuance même si Binot Penel est venu parler il nous a informé qu'Azaki en pleine dépression ouais OK ngana lobaka na émission que ezape ba dépression ozomona ba dépression pe sala bongo na lobaka yango na lobaka que à part dépression il y a beaucoup de choses qui occasionnent mambo ebele que mutu mususu azana état moko te que bino boko accompagner dans sala mabe parce que tant on s'est ressaisi à ko regretter ba mabe wana Penel était venu nous informer qu'elle était en pleine dépression et puis Camilla Bakisi jour batolobaka mama Bakisi Penel ba benga batulukuta mais elle-même elle a dit qu'elle prenait des médicaments pour son problème de dépression. Aiki ka ko informer ba tout cœur état de santé nanga na mila bakisi na zena dépression ba tneso na senga mo ba pengwa ba ko isa mabeta libaku na senga mo bolimbisi oui ayo sala so émission papa o a publié qui na kuni ne wana ayo sala so émission elle a dit ça en aucun moment Penel est venu dire sur les réseaux sociaux que tout ce que j'ai dit sur le papa de mes enfants je tiens à demander pardon au peuple de Dieu. Alors, il y a un pierre d'achoppement. Ma singela ma kambasa pasteur Mike pardon. Atika peu relobate que j'ai menti sur tel point, j'ai menti sur tel autre point. Non zongi sa communauté na réalité. Tant que banda ko ba ke Penel na musala te rosa parmi ba facteur ou ça que Penel a perdre procès. Ba rappeler biso que Penel az américain banana ba botem aux États-Unis, Mike a congolais. Mike ana musala nini o ba peselele bana aza salarié mensuel te to c'est bon ana maja ba signer contrat ambassadeur ba bisa ba contrat de prestation oyebi contrat majab ya voilà obeta contrat nini azape na contrat majab ya ba biso te contrat majab ya ambassadeur ya te boye ba découvrir non majab yango te babi oignon so Michael sala ba contrat oignon so za na biloko oignon so za na wana Penel az américain boté aux États-Unis
jamais Mike a cause garde à ban. Et en plus, à moi aussi. On va salir bamboula na poto. Au moins, assurance, on va payer ya Niki. La procès assurance. Niki a été à bon, ma soule, ma moulée, na procès qui n'a fallu, malgré au ban à Bakomaka. Malgré soutien ban à Zoaka, pas bête la bonne vérité. Ngana sake mission. Na baki bana pasteur Mike azu garde bana ba finga nga po penye la tenga pe na bisa bango pasteur Mike azu bana na préméditar ngo ba ndima ten babi tala penye yo sala vidéo atindeli maman otuninga tout à l'heure wana maman ténèbre on la savon que yenda za na garde bana yenda za attaché des princes à penye oui atindeli bon ba sekanga ba sa mission regarde bien qu'il regarde les derniers mais jour na ke église na kuti ba zayen na ba shadai. Je suis caché des tours, il faut dans la communauté. Et Tumbaka Zahir. Et Tumbaka Zahir. Si les loba n'ont pas zapi. Ah ouais, batanga ka. Na mboka loi États-Unis au kenda kuna. Ta niveau bazalaka. Mboko baboto la bana. Soko sala o qui peut bana bien te ba préférer ba que pesa inconnu bana ke yo mon parent. Na mboka wana. Bazui bana na mwana colline États-Unis bazongi si Afrique bano babota makune ne batindi ba yo va en Afrique na tata na bango ngana tuni ba élément nyonso penye la memela biso comme ba preuve na communauté pour la nini justifier qui ekuna pour ni pesa bana te après 4 ans Dieu est juste pour ni gagner procédé Dieu est juste Dieu m'tazana na ba preuve ya kafu ya solo pour ni jouer na faveur na été Nzamba justifier pasteur Mike. Il a preuve. Sur base on peut tout le monde pasteur Mike Mabe. À l'accepte sur ba potat. Il y a un zemi. Et États-Unis de ba preuve voilà même makangote. Ouais, zemi. Mo balu a betel olengi wana. Na zemi. Ata moi makolo banda bandal. Ti soki wapi. Soki banda soki wapi ti bandal. Ma pesi bana Mike bana. Mo balu a viola ka avant bala. O ba parents ba pesa ka mariage. Et puis si pas si mingi bande konanga to e barani tozo sala lelo yo to koma na ko conclure que pasteur Mike azaki victime ya mama ya bana na e victime à chantage ka lokola Efanjo Fali Ipupa. En tout cas émission à lelo na banza na moniti na to comble to ko tsa susu ba comédien to chité awa tonto bev message à Souka conclusion na analyse ya affaire à pasteur Mike. Conclusion na analyse à makambu ya affaire à pasteur Mike. Et ça que tout tirer ba leçon. Voilà. Tout tirer ba leçon parce que de part et d'autre. Quand Dieu enseigne, nous avons tangi saramoto la journée morotée. Ça prend les années. Toujours combien de mères doit 5 ans. Pendant 5 ans, ils ont qui pensa filmer. Film si li pegate mais film comme une phase moko boye oyo et ils ont ça pena mutu na place na yo comprendre que ah on moni ba biso netinga za mourir ba théâtre biso za ki au tita sur classe oyo ku tita sur na parler ba hôtel dans sur pièce mo ya mundoeri et comme déjà sur na 10e épisode yo mbala liboso ta 10e épisode mais quand même baliboso ta la 10e épisode mais aux on a idée aux yeux derrière moi idée aux yeux moi idée autant on a bandélité autant on a 10e épisode dans la phase autre comme ça peut dans moi 10e épisode donc même si on est en retard soit beto le soleil qui na concert à lobby tu as une idée aux yeux donc tous à la insensété ndenge au télé la bande ko balongo na ki insenséisme bande ko balongo na ki insenséisme wana donc na minute eza siko ok otali yango otali vina yo otali yango omitali makambo na soutenaki Peniel makambo na condenaki Mike soki ezalaki nga voilà nazali na place à Peniel nanga sala nini soki ezali nga nazali na place à Mike nanga sala nini soki ekomeli bandeko nanga na ko agir ndenge nini parce que lelo o soutenaki Mike Alambai lelo tolobi o soutenaki Peniel soki oza na proche na yo ndeko na yo yaya na yo leki na yo même problème ekomeli ye oza na ngambo ya opesa conseil ke o soutenaki Mike to soutenaki Peniel opesa conseil nini soki ndeko na mobali problème ekomeli Mike ekomeli ndeko na mobali
yo le soutenir qui Peniel tant un problème Mike. Donc ça il faut soutenir moi si un déconnaille. Ça se comprendre. Donc tous voient leçon. Et bateau dans l'émission on a vu que bateau belé. Bon, il y a un message il y a bon pas frustration. Bon, il y a un message il y a qu'on pointer biso. Il y a coupé sa biso penchant. Mais là le bango toujours. Moi les gens bateau moi t'as ça y a vu. Bino, Moussa Bino va défendre Mike. Ah, donc yo attaque Mike. Aux autres, ils vont défendre. Donc toi, tu es à l'attaque. Alors pourquoi tu l'attaques? Pose-toi la question. Pourquoi toi tu attaques? Pourquoi moi je défends? Tu attaques les valeurs. Moi je défends les valeurs. Alors si nous prenons les valeurs, est-ce qu'on doit attaquer les valeurs? Non. Au moins, Bino Moussa Bino va défendre Fali. Donc yo attaque Fali. Pour biso défendre. Parce que remarquez bateau Bino va défendre Mike. Surtout que oui, on dit que tu défends Mike. Mais pour défendre Mike na biso face à bateau attaquer Mike, tu finga bangote. Mais bino bateau pour attaquer Mike, na ma finga. Bana ni bossa bien, bana bossa mabe. Donc to tirer ba leçon et ça été ya biso penza. Été ya biso penza. Lobito mo ndeni makamo ko évoluer. Et c'est qu'on a vu ça au monde que maman bana ya Mike a un concert ya Mike et l'équipe muta brutaliser parce que tu te souviens pour moi important et ça ba brutaliser était parce que ba fan Mike bazali wana so yeza nika e pas fali bon en tout cas ko beta ma Niki ko beta ma ko mekate ko meko ko sana te ko sa bato ya déjà concert à fali dala Niki au monde loko peigner la salle yo ko mekate ko mekate attends concert ultra VIP ka ba ko mekate ko beta mayaya ko beta atanga ba kotomboka na ye te ba be concert ya ba président oui ça pour moi important de sauver en soka pour te chuter Vous que les jetons azate na bafan. Faut te bafan de bazala kati. Bafan peut être bando bazali choqué que papa Mike na bango ba nga perdre pour na peigner. C'est pas moni peigner boy. Te makambo sala na salon de kuna ay na concert à stade. Le 27 juillet. T'es des meilleurs invités quand même. Demain ni boy. Biso toi ba ça c'est quelle intention ça? Ngana be l'hôtel. On va chrétien wana eza na Dallas en États-Unis na pays des lois. Il y a un concert à Pasteur Mike. Na ba chrétien na biso et Kinshasa. Nga sambela na pragmatique. Demain la loi d'italien. Té, nga laisse nos vérités. Yo kasi erreur bon ensemble au stade de Martin na Congo. Abetama. Stade de Martin. Sans pour ba beti ekate. Mais niveau ba zinga na téléphone. Ba zinga na téléphone. Ne ba ndo loba na e. Ba ko. Yo. On ba wolola ba na francophonie. Oh mon boulot makasi bolo kwa mekani bwendeni ko de mer. Ah ozo bouger na basinga. Ah conclure ka. So si monsieur. Bafana ngiringi bae. Bafana papa Mike ya Changu. Changu bae. Ko invita ke sur na place à Bogote. Aya te. Niki ko mekosa makasi yo ni pardon. Dala po Niki pa ko mekara. Botika na ko baza mi balete. Fali pe mikolo. Zawadi pe. Pardon. Kota na sécurité mon peigne. Est-ce que vous bossa na zawadi? Ça va tout là. Il y a mikolo fallait mettre un concert populaire. Kebo mone yo na lo bana Niki ko sala te atana Niki akoya na arena reine d'Angleterre ina ye te yo arena robika Niki akoki koya na zo biso ko bango nde bazaka na bazaka famille moko bazaka makamoko ekokana bango nyoso nde ba moni pegnel yepa nango nazo avertir ayana koya na yo te mama kena lelaka batindela ka ba mbwa minene Niki komeko ne faites pas ça chez vous oh moni peigner la salle komekate kuna za et puis za Dallas aya non concert eza mboka ben c'était za Dallas pour muto akobete mbata za te mutu nyoso banga casier judiciaire pardon na Kinshasa oh na France komeka peigner na France pe na bapoto peut-être golé Europe te pas ma Europe ba yo ka te ba obeta yo Europe mundela lemba bango oh Europe ba obeto ba boma ba tukutu ba koto ba tubambeli donc Niki comme mekate ne faites pas ça chez vous toujours ba peigner na Niki na zo biso bango fo moko ka banda te ah Niki ase ko pona peigner lui e bien ngote dossier ni ne banda liboso ya peigner allez Niki pas du courage yé pas yé na o ya dossier tanga moni bata po e ya ndeni ba team Niki bangwana ba team mu peignant batunde ba yeba te ah oui
na dossier peigner to bando beta peigner le cara. Niki patali tension abi communauté ba soutenir hein. Ça lié la peut sortir nembo Niki. T'es aliaté. To continue si ma caméra. T'es aliaté. T'es si ma caméra ezate toujours koba. Aliaté. Monsieur Sili to koba nini? Kasi monsieur Sili. Qu'est-ce que continue si ma caméra? Monsieur Sili kasi bato ba otika la yolé la tête monsieur. En tout cas, Namito Bakombo Mati, merci Thierry Mombaya, merci maman. Tolingi totonga pardon, tolingi totonga soko yoki ba audio na caméra solo. Kata pekate to sotonga te.